Ah, tu peux. A commencé à être. Tu peux avoir qui si moi. Ngai na bima. Na uta pas milo ne mdalukanga ko tsanga na katani ya makamba théâtre. Il y a beaucoup de gens qui disent ah la de kofra pe lo ko moko boye gwa moto. Ndembo moto ko batama pe na ngona gwa moto matiti herbe moto penza nga mo ba ko mo banga nga jumsu président Bobo à les étoiles na yebaki banganga c'était pas bien pour moi c'était pas bien kiti na ngape na uta na ngonda kuna yena chaka na jedi wana na mona yebe na fani na bien ngabia ta tipo oye banga na beti parti na kiti akui na biso saka na ngana ko boma yo na ebi ke créa ba ebi da yoka yoka masolo créa ba mama na problème na ba groupe mususu ba président mususu ba katale mususu ba 200 ba kata ba 300 ba na ba 200 dans des bodo ke ngona toki mama ro après simbongo pa ba président so président chay comme la liste ba président ba da kata kata yeba ke mais aye ayo pesa mo 500. OK. Maman présente a joué enveloppe. Petuana. Jamilo a joué enveloppe. A joué enveloppe Petuana Petuana nyo so bazala ki wana. Ba pesa moi. Ba longoli. Oteme yo faut pesa ngani niti. A pesoni. Il faut katela ngati. Ya so pesa ngati ngana opendo orange. Oh. Le bon point ni na ebisu. Comme elle avait dit ça, soit le bac on a blague, n'avez pas le bac on a blague, alors bac on a blague, mais le bac on a solo dans monté manaï. J'ai laissé comme ça. Mais c'est le colanga net et banité na vie. Oui. Tant que ça bang, beaucoup de banganga, bonus ani. Ngana misa. C'est tout sur là. Ngambo abima na terrain. Et comment quand même yaba. Ah c'est qu'un film. Ngana non le bas l'autre. Et ce qui filme on a elle quoi ça linga non jouer. Nani? Oka moi tout là. Non, Milo. Soma drapé maintenant sombati. Wana sombi somutu. Wana sombi somutu. Nganga so ayebo nga te faut kanga championnat. Il faut tout somba même sumaki. Yo kanga ndako mutu mo bona famille akufi oyebite par ignorance pas mutakei. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika poite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezosala pasi tina mukongo moto ezobimangai. Kolia mate supasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, vous en contrat, ou vu Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumé la porte.
Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko yokaté. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko yokaté. Moi, je vais l'opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tout ça qui avance, mais tikalindambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Sokinga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangamina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bisso pour na bateau balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes là pour les comptes de votre émission Art en vogue avec les Kwamir en Kianvu. Aujourd'hui, je sais que vous ne serez jamais déçus. En tout cas, Nazako remercier au nyonso ba landa ki émission coulé bon pesa ki ba vinabino bo tiki ba message bo pesa ki ngai ba artiste comédien na koko yamba bo pesa ki ngai il y a un artiste comédien oyo il se fait rare très rare na habité ce qui est allé kaka pona ko se respecter ou comment to habiter mais na quatre émission de l'autre méthode solo là na artiste comédien Delco. Delco, pourquoi on a bien Delco? Parce que mon ami, j'ai mon ami propre, hein, comme on a Delco. Et puis, baza ba ressemblance, hein, presque pendant ce côté là, on a perdu moko. Et on les tombe tout sur la naïe, détruit de rien, surtout parcours naïe, Moussa naïe, et surtout comme il est l'homme de Dieu, tout comme tout sur là, parce que dans le monde de comédien, je belé et c'est vraiment homme sage, le col Papa Lombe, le col Pamasumu, le col Viengalfa, le col Rock Bodo, le col Namoni récemment, Pakaloua, c'est l'émission très sage, malgré Babylon Moussa, Lobiana, on va en parler aussi. Bonjour, Papa Elko.
Bonjour, Cordon Miranki. En tout cas, ravi hein, pour mon émission pour une première. Hein? Moi de même. Vraiment le plaisir est partagé parce que Natala Kaka, Obing Sabatou, Obing Sangatami, tout n'a un problème, Cordon Miranki. En tout cas, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi aussi. Il y a un plateau pour notre émission. Merci beaucoup. En tout cas, surtout à 4 épingles, hein, vous sentez vraiment responsable. Hein? Ah, mais oui. Le combien Amira y a 4 épingles donc Funar et il y a une émission à 4 épingles dans le bas qui Funar à 4 épingles parce que il pose à 4 épingles responsable. Et tout à fait donc l'émission autant lancer une invitation là-bas qui n'a vraiment n'engue à responsable identité nanga n'a présenté en na émission donc voilà quoi je suis comme ça et la mon peut bien habillé. Bien habillé. Hein? Merci beaucoup. Et puis surtout, hein, à la couleur, couleur responsable, ministre. Hein? Oui, hein? Ouais. Couleur ministre, tout à fait. Bon, il y a part qui me semble ensemble mais mais na makambo oyo na kola pena na makambo. Vraiment. Ouais, na kola pena na makambo donc ermo soki avant que me semble ensemble donc il y a qui na pena ola taboy. Vraiment na kola na makambo vraiment yango e comme tout la classique. Oui, l'émission on comprend le télé makambo qui ka bandenge monde on comprend de té donc et puis ngami mtalibandi et puis mtalibandi. Vraiment musalango ya théâtre za kitoko et écoutez musalango ndeni musalango parce que fupena mbali bosona ya mbayo écoutez musalango ndeni on se retrouve ndeni parce que autour ba dernièrement récemment qui avant pas musala nzambe liboso za ki pena mutabilamba vous avez pena saper Milike nzambe na donc pas saper dans le lot d'Anja betali solango quand nous bien musala o penza ezaki elengi j'ai compris beaucoup de choses et ça n'a pas avantage belé ngai na yebaka que un jour na ko sa musala oyo so na ko kende vraiment na genèse ya histoire ya vinanga nga na tangi na internat na collège Chononkulu et il y avait un jour non ba Congo na Mazango il y avait un jour où on a essayé tout ça la théâtre na école bazwa nga pe na participer à na théâtre alors il s'est fait que ici là non ils a quitté passion et deuxième fois où on a participé du sous na théâtre ils a qui na année 96 si je ne me trompe pas non 97 dans l'église presque en Orsambela parce que moi je suis converti en 93 dans ma tête et pas à apôtre Musique à Bengele que je salue mon papa vraiment naïba makamanzambe pa naé oui c'est un paka oui Musique à Bengele mukubai wanande tuko un jour na réveillon tu vois que ça la théâtre et histoire il y a reine Esther et ngana zaki parmi ba soda ou ba ki na reine Vachi donc betaka le solo il y a reine Esther donc voilà quoi et je ne savais pas qu'un jour Salem est rattrapé bon na kotala à l'époque tant toujours kola to mena kotala mingi groupe salon na bande linga pena kotala mingi théâtre ngana télé non kotala mingi musique pe non kotala mingi théâtre en tout cas non ozang sa théâtre et surtout que sika vie ko dia zali en tout cas nanda pena kotala ependa bonga Peru salon mundi ronga solo ndenda kuna yeo ndi mosi na yeo ndi bana na ye ngwa na groupe salon ouais ti après un jour je ne pensais même pas Milo c'est ma sœur Yanine à quartier un jour en 2008 abinanga c'était en 2000 d'abord c'était en 2006 abinanga yaya na comme histoire mo boye ça parle d'un joueur. Alors, histoire na osenga yo participer na talinga nga non participer ndenge habité et betaka le solo joueur parce que joueur wana na lingi yo lokola parce que j'avais une équipe de football on a teka on les a jusqu'aujourd'hui les ali na teka yango ouais na ki président idaka yanga ipenza
Albi, le rôle de Makambabali, je préfère que Obima manager, to président na yo oteka yo to lukamutumo oteka. Aya to chona ba condition bien. To memo penza na grand hôtel na restaurant bien au lien habité. Tout ce que tu me dis là, ça ne me ressemble pas. Afin de ce film na Karaponanga. Elle a tenu jusqu'à ce qu'en 2008 nde aye ko lukapa parce que tindelanga même batu. Ba supplier ngai. Na sala kaka c'est juste 2 tableaux. Nga bablo kona bino non. Bon peut-être non tu. Et puis en 2006 wana 2007 2008 wana ezaki vraiment ndengwana ka ndengwana voilà yo zo yebi. Tala ka yo za pionnier ni na makambo. Alors un jour tu fana kana masala nga moboye. Abenginga a checké déjà ni jour na ya tournage. Namaka yaya oko yako to tourner film ngo. Et puis, on a pété. Bon, on a vu, ok. Naoya. C'était juste tout près de nous. On a venu Rungu. Na Lemba. On a venu Rungu. Nde. Na Zubi la manda. Yaka veste ni boy boy. Na ye na mimi veste, cravate, chaussures. Na ye. Au lieu de qu'on a joué rôle où Albert Nanga wana on a singelanga. Ezaki sous rôle wana te. Ajunga tenga parent boy responsable, un diamantaire. Après singa baleki lokola modero na gesho. Mwana nangai il y a une fille il y a groupe amigo groupe naie comme yaki Ira. Donc Ira wana yem tanda ko accompagner l'acteur principal qui était le joueur. Donc histoire no beta man joueur nanda kunanga. J'ai joué mon premier tableau. J'ai joué mon deuxième tableau. J'ai joué le troisième tableau. Na moni penda zoni ngame manga na lobi qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est fini. C'est fini dans tourner sous tes. Tout ça, c'est là cassé. Le gros anneau diamantaire, tout ça, laquelle au moins il y a crash, tout ça. Des sika on a suko, aérondima, nandimi suko na sala, tableau moi il y a crash, pour na lim on a filmé naïe. Parce que dans comment on a commis des rangements. Alors, ce que tant on a joué, je n'avais pas encore répété. Ah ben oui, tant on a joué. Donc comme tout ça, c'est plus là. Vieux. Même mon déro qui est mon ami, on va théâtre, on va venir au théâtre. Dis, je joue bien Boudin. Et c'est comme ça que naeko kota na katia lisoloana. Et alors moi si oh a pesa ngai maman Janine Bissou dit que je salue à ce qu'on a Londres. Ah bah Maman Milomoni, Moutalingi na été, Ngaskona na posa na sa tableau na ngomoni suko. Maman la vité, yo to continuer na yo tableau le kola ye akufina ye. Et c'est comme ça un jour. S'il vous plaît. Tango salaki bongo boya ki bakati vraiment. Bakati ça les tableaux moi crash. Na ça les tableaux moi crash. Kenon na bimi drag na ngamo boye na chikapa il faut na kende kuna. Ba tout ça allez alors ba période wana ba crash no sala mamingi wa manamo na bimbo ba cha tableau wana nini crash avion et c'est comme ça na Mozale Fandi Bamboula pendate suko quand en 2008 wana je crois 3 mois après ayoko sala ayoko zwa espace mona RTVS 1 tant bimé sika aki a sollicité babina na support ce quoi na supporter a commis une histoire mo ya mbangu aya benga ya tout ça ko nini babenga na nini bo na ndimele na bo pété bon déjà on dimaki déjà donc exactement na ndimele na bo pété mbamo na ki na tourner ba ben nga malembe au moment où tu tourner nini film na wana l'ingratitude là j'ai retenu encore le titre l'ingratitude après na période wana kaka Alpha Bokola ye. Or, Alpha me connaît comme étant un ami, pas un acteur. Bana Lemba, oui. Tout à fait. Alors, Alpha ye, a comme histoire nae, Ikea, après s'écriture pas Milo. Voyons des Milo Bendanga, après s'écriture pas Milo. Milo n'a une histoire mobo, Ikea, tout ça, bête le solo, tout ça. Yoka Nzemba Kofi, on comprend nos idées. Bayoka Nzembo wana, bakoma histoire ya Ikea. Na Ikea wana Milo akotingai. Na Nzonzing. Vous voyez.
à côté de je n'avais que 2 tableaux. Alors les 2 tableaux à Benginga Biaya, d'abord la personne qui m'avait informé à Makambu, il y a participation dans un film, c'était Doudou Soup. C'est mon jeune frère à quartier. Ah puis papa il connaît mon le casting, il y a Alpha Bokole, Toriti Kuna, casting, tout ça, c'était comment on a tourné. Oh, Babylon on a bien tourné là on est. Et c'est alors que papa Mira, Naye, jour à tournage, je n'avais que 2 tableaux. On a tourné na Mira ça. On a tourné na Mira ça 2 tableaux nanga et c'est n'angopé na kei. Et c'est comme ça que na comment qui siko solliciter na bato. Bato comme benganga yaka otelanga mutu. Donc c'est comme ça que ndenge makambo histoire nanga ya ligne théâtre ne banda. Mais je n'avais pas vraiment le goût. Tu vois? Au sein le logo mon bouillé, au sein par sentiment. Donc le quoi déjà aux joueurs qui déjà pas na yo, vous voyez? Donc comme on bon bengi au sein non. Je n'avais vraiment pas le goût et ça là qui a après 2 ans, 2 ans pensa. Je ne voyais pas quel est le goût. Nando gagné là, bon. Mais les gens m'appréciaient. Du coup, d'accord, tu as pensé dans 4 jours, mais quand je tourne, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Et c'est comme ça qu'en forgeant, qu'on devient forgeron. Okay. En tout cas, histoire de Kitoko Mingi, Batou Baluka Yo, je peux profiter d'ango. Bon, nous tournons Namilo. Vous savez qu'on a fait beaucoup de roubés, peut-être, vous savez, contrat na producteur. Oui, producteur Moussou, na tourné na Bango, Alpha Bokole, na tourné na Alpha Bokole, na tourné na Rémi Kilola, na tourné na Égide de Fer. Moi, producteur, moi, Belé peut bander quoi, na semaine na tourné na Diego Music. Il y a des musiques, tout ça, va filmer moi mingi et cartonner à peine à Pérou d'Ango. Nous a des musiques locataires. Le pango, nous tournons en aïe. Bamsou bandoye. Aïe, ça l'année qu'a filmé. Pour Dieu, il y a Pérou d'Ango, il y a des DVD des accords. Nous sommes sur l'Inga comme producteur. Voilà quoi. Tu as un producteur. Pas commerçant. Pas commerçant. Eh ben nous bonnes quoi mi hein black papa. Ta boy fungwa mi se pesa bino bina kanda. Voilà. Parcours nous vraiment dans tout baké mutu oyo a impliqué kio c'était Milo. Oui. Là na wanga na ngote. Peu importe parce qu'il y a des fois tant on va na batoué que ngai na bima na uta pas Milo nem dalukanga ko tsanga na katani ya makamba théâtre. Il y a beaucoup de gens qui disent yo qualité na yo ko mapa ngami non. Amona ko lokwa di. Oko mais pas masumu et pas bordeaux et pelombe tout ça donc voilà. Et puis il y a des gens où ba tchanga bena yo on dit banda kala na mama solongo. Même le jour où on a tourné na présence président Lombe Boye. Président Lombe pour la toute première fois mon anga na joué à Balouki a talé. Oh parce que bon, Bodo, c'est un ami. Ouais. C'est un frère, tout le monde a club, il y a un marcheur. On a bien Bukangalonzo à l'époque, Bukalelo, Lamba Lelo, Lia Lelo, donc c'était comme ça. Na Lemba, bon, Bodo, on a président Bono, on a président le mettre en offre à EP. Aïe ben EP. On a un président pour nous. Ouais, bah Lemba. Tu arrives à marcher, on a Didier. Comme Kiminga, c'est un meilleur ami vraiment à Bodo. Donc, on a président Lomba à l'époque. Il y a un président à football. Problème sont bêtés, qui se va balayer, donc c'est comme ça, la première fois. Président, on jouera déjà dans l'accès à Nani. Moi, je suis Emilo. Emilo a dit, président, je joue à c'est tout à fait normal hein, parce que Milo pas à fruit à Lombe hein, à UTP Lombe, à tourner pe Lombe. Donc au moins vraiment que y a on peut transmettre pas na yo hein. Oui. En fait na eloko lisusu oko ozala pas mutumo aza makasi. Mais
mabe moko ekozala kaka soko za mayele to comprendre le côté. Si tu es tout près d'un homme intelligent, toi aussi sois intelligent. Ne pense pas que soko za peme na muto za mayele et que yo za no mayele te. Yo oza le côté. To yebi to tiko ozo le côté. Donc ya on le baka ba o ba trichaka na ba classe. Ce sont des élèves ou des étudiants au bas intelligents. Zoba ko tricher te o ba te lo non comment papier. Ah révéler le moi bien. Mais un tricheur c'est un temps batiki donc. Oui oui. On a triché. On en a touché l'internet. On a TV. Les cas. Il y a Mamboula Nini. Donc, si on a sali donc. Si on a sali donc, c'est que donc, na mayeli na ye makambo na komi. Sur zoba komani. Ah ok. Zoba komelo ote po yebine lote. Parce que j'avais un ami, tozaka ne boy comme ne kiminga. Il y en a personne mon internet. Et il y en a fan donc ye nyozo ngana okuma. Ye pas combien. Ye akoma ka wana. Akoma makam o ngana okuma. Ye ezala namba faute ya komaka. Donc c'est comme ça. Mais ba no musu ba tricher ba musu ko da ma il était mazo tricher. Moi non musu na ma il était a tricher pas moninga. Pour akomaka a recopier makam o moninga okuma. Mais ngande siko na yebi question oyo réponse dango yango. Na boki le msu lokolo na mupende na comprendre na msu na tchebu na loboko na commettre déjà ba réponse tanga na comprendre mais ce que y ata na tchebu oui mais l'autre donc voilà papa Cordomira et dans na bateau ko za la tout près un homme intelligent mais au bénéficier no penelote mais ce que za mayele oko joie et l'européen ya malonga au ça peut fierté à mettre na yo. Donc c'est comme ça. Moi d'abord, j'avais compris que dans le théâtre, il y a makambu ya bazobate, il y a makambu ya batu ya mayele. Et vous allez comprendre que na jeunanga pour na lemso na ko ke na lombango, na jeunanga au monde a beaucoup plus c'est le vieux Kwedi. Vous voyez? Na ebito ebiso awa tantôt ici que tant on a tala beaucoup plus groupe salon regard nanga, les arabes mingi pas vieux Kwedi. Non, ça m'a comme je faisais pas encore le théâtre. Non, on a cancer n'a pas à son âme dans ma tête. Je suis commis à Nangajuko, à Ebaki, à mon on a écouté, il a théâtre exaté. Je me suis à mon avis que Diolia, dans tableau Molia, Nguba, à mes anako télé une affaire. Et je me suis on a parlé dans Fanny Boy. Na Junguba, na Baba, Longolinga va pousser, na verre à coca. Donc, t'es vu, on a. Artiste et comédien dans ça. Donc lui vraiment c'est un modèle. Il donne nayo vieux Kwedi. En tout cas vieux Kwedi. Papa Kwedi et puis mentor nayo Milo. Ouais. Voilà. Mais on peut mettre sur le mot avant de continuer. Obi vous avez na moi club na mo boyena bana lemba présent Bordeaux président Lombe. Président Lombe ndako yaka. Ah, mais au bêtis au mot mais il marque un makasi. Vous avez présent il y a équipe moko. Oui. Vous avez ça ici mais parce que moi le comme lobiana. Et marqué un peu na blague à part parce que en dehors il y a musala théâtre où il peut ma bali. Oui. Bete abiso ezala ki ndenge nini parce que batum suna nzela maluba yo loba. Témoignage na yo et koki kozongi sa bato muso ba joueur et kozongi sa bato muso bazo ko enviler basala na foot to bato ba kamba foot et aux amala mi betepso comment ça a été bon na benga on a né on a benga na ndembo dans les Solan Ndembo Pananga c'était en 2000 il y avait un club bon d'abord on a quartier na biso tozana équipe moto benga mateta et c'est quand maman malé babima. Et c'est quand même malade bimaka, ouais, ma tête. Alors, il y a le bosso les as, tant mon bout de recours à l'authenticité, qui peut belé et tchaba combo. Et l'on a combo, et français, tchaba comment combo de Tamboka. Il y a un frère, il y a quartier, équipe d'Aka et le blanc, Jean-Jacques Mbengi, Azan Hollande, je te salue. Il y a une équipe, Azaka accompagné na Eva Kembi, c'est lui qui était le coach. Wakenda Roteka Mamale, c'est une Afrique du Sud. Et Azana
Canada aussi c'est comme ça. En tout cas, je te salue mon frère. Alors, bon, bah, c'est l'équipe, on a suko, il a une équipe à quartier. Ah, ils ont un élengue. Moi, j'aime pas jouer au football. N'aimons pas tabal et tenir na boue. Mais l'équipe, on a et tout l'inga on mings. Après, en tout cas, votre quartier, on a contribué. C'est tout le président. Et il y a côté Kama, et Longwe, Ngapé. Bon, il y a un jeune frère, Papa Betaka, une équipe, on a. Alors, ça là, on a ça, jeune, bilingue, d'entraînement. À cette équipe a gardé car le même nom. On a une équipe wana, une équipe junior, la bêtise on a 3e division, l'entente à Lupopo, la bêtise 2e division et on évolue aquí. Et football, ils ont lu business il y a bien, ils ont business il y a bien et puis il y a bon, il faut miser. En tout cas, il faut chambon na yo, aux joueurs il y a bien. On a une très bonne équipe. Je regrette aujourd'hui. J'avais une très bonne équipe parce que nous avons vanté ceux qui sont dans le terrain, Papa Mira, OCP là, modèle Bakabola ballon, OCP là, cohésion pour Baouta Inacé, il y avait de bons joueurs et des techniciens. Et c'était comme ça que nous avons été à Makamabal. Mais dans Makamabal, il y a deux fois que nous avons été Goua, Moto. Ndembo motoko batema pena ngona gua matiti moto penza nga mo ba ko banga nga jumsu président Bobo les étoiles na ma théâtre bo jumsu ba zaina parler mon salon na ndao mon salon ba otala tipo comment ça théâtre tu pourras avoir qui si moi balé na niveau moi raté ayo bizanga vivre ah na pas le mon boui ba on n'était pas bien tu pourrais me balé ah ma gua na niveau moi danger ouais na ebaki banganga c'était pas bien pour moi c'était pas bien au conseil on a repé ça bateau balingi ndembo ba ça a beaucoup plus ba ça la business tu vu que 3 points tous a rango pour ça équipe gagner na matapé boye mais comment tu as facilité boye na ba arbitre na ba nganga menga zina beta arbitre oh na tuna équipe nanga kanga équipe mozo nga emata ba jouer nga ba zo kanga yelo kwa ali akambongo ba izanga pa arbitre nga kufa donc le cas est te mon cher Mira na ebisio arbitre wana bimisi jouer nanga abongisa ballon azonga sima chasser ballon abia yo nem to kanga ezela rouge oh na tuni papa elo nyo sali oh yo lo bananga makamni yo lo bananga rouge lo wana terrain taba terrain na biso park nga bo match sila kana kedanga na batama ah kiti nanga pe na uta na ngonda kuna yena chaka na jedi wana na mona yebe na fani na obien ngabia ta tipo oye banga bale ya diga motema ya moni basebele donc ozongela ngo soute mais eza business mo ya bien ka sozo buna na koluka 3 points ki sinde comme trop betaka pena ki tiango na beti parti na kiti akoi na biso saka na ngana ko boma yo na terrain tala au mon niveau à 3 points ba ko kana bongo te donc et soit ni saka batuna ba arbitre franchement foot côté qui banganga oui tambo sa banganga bonusani te siko ope saka mbongo ti ope simbongo roki 3 problème sur na terrain boy lem sur na terrain ngana misa c'est tout sur là ngambo bima na terrain na ba police ngamba menenga 1-0 na vu penalty bo na raté équipe wana etenga bi na ki mwenza na fana mama na mata tembe ki pango pe matara ni Vasco de Gama beta mbwa moko esika utelaka na yebite akoti na kata terrain ba bengana bima na mipanza lingete kana pote ki pa diverse chu toujours corner toujours corner ba centrer ba chasser joueur moitié na centre Mteke Mboma un très bon joueur de l'autre bala après on sala nzambe en tout cas na joueur nanga bele ba koma sala nzambe vraiment ba azongi sango na centre wana kande ute wana ndeze ya azongi sango chu
sango panzana na tante nyostu président elle ko komisa na bamboa da terre nati kutu kosekisa peti nanga mo baobeta match mo ya lemba ebetama batuna mo eza kuna lobi ando tya makelele bopola na tunika yo ebikisi ayo makata bite yo kutu okota no su makambo te so yo zai na makambo wana ngea no banga me loko zaka su na makambo te jamais okota su makambo te bakelo su mo na batu mo boye mais bisika nde jo basimete ngaso nganga penda ye bo somba soso no somba te soma drape me no somba te wana osombi so mutu wana osombi so mutu nganga leso ye boye nga te ote foto kanga championnat il faut tout somba lem sumaki tout somba te papa Zombo yo kaka na ndako mutu mo bo na famille akufi oyebite par ignorance par mutakei le roi doit déjà bien informé dans la notion on va chercher ailleurs. Donc ce qui nganga sengi yo pesa so pesa drapembe kopesa te on est à sacrifice humain on sacrifice humain donc joueur des akala mona akebeta bale moi j'ai un joueur oui moi j'ai un neveu na kadake kana ma prière le loi ça awabeta na machine dobo c'est un très bon joueur et donc le neveu ayaka na aura huile d'olive na sambeli pour nango papa moi na joie kopesa kolano na mutute kopesa elo mo na mutute ba kolanda yo ba koluka mais kopesa te pesa confiance en Nzambe c'est Dieu qui élève le succès l'élévation et tu pas en Nzambe ka mutu musute et ça est bon et beta bale ne azo kende bien ba solliciter na ba même na ba UDC ta beta ba UDC tu a équipe nationale donc c'est comme ça bale za na business mo ya bien mais loko kaka nde ya mabe moi ba loko wana ba benga on ba préparation psychologique et beta na on peut bale te mais faut donner ce qu'on a ba bon joueur zane na ba bon joueur et loko wana boko cha kisi yango to che balombu kisi beta donc sans kisi le préparer car moral à jouer. On préparer moral à jouer. À un moment donné, j'avais compris qu'il faut préparer moral à jouer. Dès que je jouais, un jour, maman m'a dit qu'il n'a rien à l'arrêter. Maman m'a dit qu'il a un autre $500. Aïe, pas. Na autre président européen, na une équipe pour na binga na pas président na mi-temps 0-0 abi $200. Surtout gagner match. $200 et prime. Bazongi mi-temps papa mira encouragement ya mbongo ba bika mbongo ya libanda ba beta tata to gana match wana na 2-0 et 5 ici donc ça qui se peut donc moral ba jouer à la carabien ça na ba bon joueur et yo s'occuper quand ba jouer on bien donc quand tu vas mabale RDC tout le monde a léopard na biso nengezo ils ont pas un conseil moko pour na ba joueur pour na ba considération surtout ministère des sports hein ouais conseil mo ngana ko pesa o ngana monaka na vision nga pona ebe na mabale na yebion eloko moka kana e ba isangai ezala ba bomé pefkin oyo ba dering ya ndoko beta ba vite de beta ne pefkin wana en tant que professionnel ya football de Kinshasa et loko wana ezalaki bajoua na biso bana compétition na nzoto te yango mona bakenda ba avancer te ba se focaliser beaucoup plus na kisi hein yango mona ba équipe se focaliser beaucoup plus na kisi ngana donc il faut jouer à la compétition na nzoto abeta mama to mona ba Real Madrid abeta coupe du roi abeta championnat abeta ligue des champions donc ba loko nzo ça mais chez nous ici on a équipe mo ngana abeta ni ligue des champions abeta championnat ninte vous voyez et l'embi ça va jouer il faut pas casser le wana bazong c'est pefkin ba ligue 2 so ba ligue 1 wana ça dit absolument rien ton nom on va jouer ba obima na ba club ebeli le kufa et l'autre sous conseil on peut ça il faut pas préparer ba joueurs locaux awa déjà na ba période moko au mon équipe au Claude Rozoa ya ba Biscott Mbala tout ça ba kaba Mamusasa ba joueurs oyo Mutumbi les Santos azwaka bango déjà azo préparer bango beaucoup injecter les bango kaka ba professionnel muke au monde ba beta ba le makasi ndezala ba Cameroun ndezala na bana ba Côte d'Ivoire tout failli parce que sérieux exacté
hein omona nani coach yanganga nani babiloko nyonso tuka nyonso tu ezefutaka autour ya kisi or ce n'est pas bien. Il faut te préparer ba joueur mboka oyo eza na potentialité toza na ba bon joueur eza na ba qualité ya ba joueur papa tala balete tala ka vita imana wana sukika wana pa mira mais soko kitina ba park omona bana o ba sepelisaka batu ndembo oko lemba misu ne ko lemba oke na Kilimani oke na Changu oke na Lupopo oke na Malebo oko sepela oke na plateau omona bina mboka oyo eza na ba joueur bo batana ezali. C'est comme ça que il faut pas préparer en gros ba kangara déjà équipe moko boye o eza équipe ba loko ba se préparer pendant cohésion ezali force ya équipe ezaka cohésion force équipe ezaka cohésion. Congo eza la individualité makasi ba individualité trop et autre chose biso aka Claude Roy c'est un bon coach ayebi bena nini mais il y a des gens qui combattent même les coachs zomona et ça la bienté. Ote coach faut à la yabouille, faut dans mon panzi bouille, faut à la bouille, au kotokuna, allez-y le léopard, au kotokuna, et puis équipe d'abino zebeta. Ah, tu vois, nationaliste, papa mère. Na comprendre ma capitana, yebi ma gambabali. Au moins, va gagner, kanga équipe où est gagné, parce que ceux qui gagné, on a le bon gars. Équipe nationale RDC. Il y a RDC Congolais, il y a Moko. Oh, ennemi à Congolais, à Congolais. Bah, combattre ka équipe bango. Donc, et c'est ça la passe, c'est là qu'ils disent que baza amoureux à football, amoureux à nani à football congolais. Ça là, on a passé, ça là, personne. Vraiment, en tout cas, et ça la capima passe. Coucou nyongo moi quand chante de Kimbatseke. Oh les coachs tellement on va le kumsi nzambe maele bongo de bongo. Je pense que tu koka nenge ba tu ko exception ma foot. Louison Mbala, les grands mannequins, mon ami propre, ou tellement bas le Koumisi Nzambe, ou Mele Sukozali, Igo Sala Motema ya Nanou. Merci beaucoup, nous avons besoin d'habiter maman Viviane Nzumba. Maman, merci beaucoup de conseil. Maman, merci. Parce que aux Awana, pour surtout soutenir l'incohérent qui en vous. Quand tu soumis, tout me rappelle sur la mon la zio vraiment les là monia au bispa bilo mo awa o peto e barati ici te barati nzo ko no pe moto mo pena bodo o misenga bilo mo ko pena da ke no to ko mumta nganga sengio elamba tabani ko nga bilo ko ngala na ibi ngoti la finanga agwa na ibite na découvrir en lelo donc yo pe muto yo muto message fait ba kisikeba. Donc, qui c'est ça vraiment bien té. C'est quoi? Et ça m'a qui n'engage ni. Toyeba. Au côté mamanza m'engage ni. Bani ko sambe la n'engage ni. Conversion ça m'a n'engage ni. Conversion nanga c'est à travers ma grande sœur, deuxième de sa famille, Valentine Kodia, paix à son âme akufa. Yene mtano ko forcer ngai beaucoup plus na sambela. Leki nanga yepa ndo sambela mingi. Agana libala ne na matete. Alors, baleki nanga fo sambela ka vifo sambela ka voilà déjà batawana et na ko sanate quand j'étais aussi il y avait une sœur nièce nanga kutna bengae aka ene azaka plus âgée que moi alors manga na prière mo bo kala abako mama kambu ouais c'est un groupe de prière kala na ba 80 quelques wana to kenane ba feye na ba missioni tout ça akufa pepe à son nom akufa ngola akoma pe pasteur alors les sœurs insistaient tant sœurs ont insisté pour nanga nazomona moi ensemble les autres pour so tel frère pour la grande sœur azaka bon elle était hospitalière hein? Donc il y a ando yamba penza batu et ando linga pena ko yamba batu alors tongo mona batu mo ba yana parler ba frère mona zo ba ye mon frère donc ça doit ne bien té moi msukuta longoli sapatu na ye makolo solo atanye ngokuna oze la dama omoni siko makamanza mende batunde ba kotela ngope batu ba mtso boyo osambela alors ngasko na mona na lata bien na ka propre na beta forme na tuniser ozo memangai na alire oyo pona koma lokola ba frère bayaka awa habité ngana na ba superstar na ba bijuna e anosambela pa le défunt nani apôtre Jimmy Mpia wana badakana ba Lombongo je connais Lombongo oui na matete na bateke au personnam balo ba ser Lombongo na yebi pe na ninga zalaka ko yemba na medaki ouais
nakenda une fois, deux fois. Mais ce que ton enfant dans mon toto, alors, un jour, il y avait un ami, Désiré Capella, avec moi dans ma tête, que je salue. Abinanga, elle koto que nous sommes là na biso, yé perdre mon pakan. Ngabe mon pakan. Oh, yesi koyo, ko sambela o alobe nanga. Désiré na problème au boy, alinga manga chéri. Siko akezo moto ya ba chéri. Elle aime toi aux ala léser na bike, bana ma tete, bana moto de belé, bana ba France, bana visike belé, histoire obino boye bien monté. Le quoi ba kukunyu moi quand elle chante de Kimante que yé moi na ma tete. Moi na ma tete le quoi tu lui ont mal à moi na ma tete. Danger. Dans na bossa kukunyu ngada moi na Kimante que lui ont mal ande moi na ma tete. Voilà. Siko yo Désiré yebisinga to ke sambela na ndima na bopete. Na veni na biso na mutoto na biso église mo dara le bosso ba sala ba culte matinal ya makasi dans les 5h30 ba comment on va 9h va 10h ba yemba ka ba zobina tout ça il y a apôtre Musée Kabengele Mukuba Justin oh le loza évêque bon ça va tout que oh Désiré Suko premier nini akino si mamoto mombo ya ba chéri ba pesa bi kila mo wa zo de makata isika maman na lamba jour on peut maman voilà jour on maman nzoka maman ayaki pour maman on tekati jour on suko maman ayaki akombe sikana maman rasé tout maman ke bokane biloko na ye mutapusu akenon azongi pa muto apesa ke ba biloko wana charlatan wana charlatan suko ba bete mo loko mo boye Bataka charlatan mais il y a charlatan. Il y a un charlatan on a banganga. Suko basende bazoka chomo boye batobo li dusu na mire. Bazu cho bache bachango bakotisa na mire. Bazu ekeko bache le boso boye. Nakata temple na mo so disa temple. Suko yo yeta ngoloba li dusu ana suko mutawo kama ngamba oloba. So mutuma olobondeli ekeko mutawo olobe. Yo ndingo zawana bikira na pesi yo okukufa yo monika keno eke komta oloba e bangi sande konanga nde siko tukenene ba prière nde pe tukendaka c'était en 1993 nde tukendaka siko tukenda obondela nde tukendaka to bandilo sambo to eba pe ko sambela te un jour to sambela na tongo apôtre lobi moto ayi ko sambela te alobaka merci Jésus. Gloire à Jésus, merci Jésus. Et papa me raki en vous. Jourango nazo yeba. J'étais comme ça, la fanda ku libanda. Na baka gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus, merci Jésus. J'ai commencé maintenant à sentir dans nzoto nanga. Moni o sentir le biloko mo ezo longwa yo na nzoto Ouais, je sentais cela banana mutu ezekita tina makolo na yo ko mpende zindi. Et puis na miyo ki pepele. Yeto yamba Yesu na ke na landi affermissement na ju baptême na komi pe affermisseur c'était comme ça mon ami atikala na ye ye a continuer ne souté nanzela na ye na témoin ka vraiment même na pasteur na nga na yebsaka ke non nanzela mutu mo parce que apôtre Musée abetela biso lusola bi conversion na ye uta nanzela mutu mo ya kwiti mutameli masanga maota ngakomba Yesu c'est comme ça que mon ami atikala na ye moi je continue le chemin donc nzamba salaka ke moninga na yo akele pa charlatan la mnganga wana le bakisi nzambe pe mtatushaka mama na bango alongola biloko la so trace salate oya kende kuna pona yo obongwama na nzela wana donc nzambe asala makamu susu na ndenge na ye oh par contre certes on fa nenda ko moko mtaza ko insister au sambela il faut sambela ka elle ko sambela vie ezabu ete vie nzambe sambela azote yanga maintes fois azoyelanga même pasteur na bango et je connais le pasteur Jérémy Bidoya azasko nani na Angleterre et ando yomba te yanga ba frère ba lelo aza prophète Odokulenga ba période wana c'était frère Odokulenga bando te yanga ba oya mais mais lorsque mon ami a dit seulement que non, elle ko, tu connais bien ce semble, la facilité, na kei, na manipulation. Par là, tout le baquet, le quoi Bible le baquet, nul ne peut venir à moi Jésus, si les pères qui m'envoient ne la tuent. Donc, mon pas bon la montée, mais faut nous amener à Bengayo. Tout à fait. Pourquoi on a pas forcité. Il y a Christ a dit ba disciple, et dans l'année na pona kibino.
C'est moi qui vous ai choisi, mais pas vous. Vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, ce que vous voyez pas, il y a des démarches dans la salle. Vous voyez? Et la Bible dit que non, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc Dieu a manifesté l'amour. Donc le premier à manifester son amour, c'était Dieu. Donc biso kakande et ce qu'on benga biso ababoya pour avoir la vie éternelle, pour être bien dans la vie. Vous voyez? Ok, quand on a chapitre on a tout ça dans surtout pour Manzambe, Nzamba benga yo, Nzamba prépara kayo pour un jour au théâtre. Nzamba prépara kayo pour un jour. Ya lelo ya sika mwana Kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyoso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etienne à disposition na bino ba terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5000 pe 4000 dollars ya pamba engai ye 5000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili ten abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe eko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu muke ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam mosika te véritable libaku ezalate na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa déjà abala groupe basala kapé construction vente pe modification ya babarge baleinière métallique pe ba pousseur Kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basala kayango kitoko na ndenge ya kosakana te bateka kapé toutes sortes ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromose ya pe misusu pona kokota na contact na abala Caprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? naye na nzila wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la vue oui ok c'est besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh. 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana.
Et puis, coquille, il m'a dit que tu es un Azam Ndeni? Non. Yes, je vais servir. Pour ce moment. Mais, je vais décider. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, na Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto ko lo guate. O so to galo mo bimba. Il y a un Jibe service et ça kaka on a qui ça. Deye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir ezali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kocha bilo. Eza pa ya José Baïla. Cyber service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. salela ye yo yebaka te mais lelo oyo yo okota na monde ya théâtre okanaka te obongolaka mpe motema okanaka te est-ce que esalama déjà que na monde ya théâtre oganye omoni mpelaki non artiste comédien oyo soki loyo abongwama eza peut-être kena nzela nzambe ezali ngande moto amema ye il y a une période nabengaka maman nanga Milo. Il y avait des problèmes na benga et pena na talisa que non dans la vie il faut prier. Moi le problème moi ezaki na famille na benga comment ma ko sambela akoma pena ko ya ba prière azo ya toujours sambela na ye toujours luka pena ko nzambe soki veiller nuit de prière prier ba culte ya nini ya semaine azo ya dimanche donc akoma pena régulier abanda ko ya vraiment abanda ko ya. OK. Oloba kuma Milo mingi. Tu as choisi Kinga Kati nan. Tu as choisi Kinga Kati. Oui. Ngama dans la vie hein, dans la nature, on est dans la boue. Papa m'a dit qu'on peut se couper mon boue. Même si tu gagnes $100,000, 1 million. Ne pense pas que au monde je le dis devant mon Dieu. Au tika le monde que papa m'a rappelé 100 pourcentage. Donc c'est là que mon état tout ça les bolam. Bolam on a retourné en tout c'est là pas ensemble. OK? C'était comme ça. Certes maman Milo na premier kinga kati o maman kinga kati yene mtabenga ngai. Abenga ngai acheko monanga. Hop ya kana tongo tout ça boye to kutana mama moko le solo mo pona yo kaka le solongo mais na beta na ngango kara. Ah, yo kaka le solo mais na beta ngo kara. Alors pas mutu mususu. Alors il y a au benganga. Jurango na tongo na mukipe sokoli na louer taxi toketi na Shoprite kuna ni na Kitambo. Tokomi arrivé là-bas na GB. Arrivé là-bas on tamba komboti. Comment on va checker mais mon nom ne se figurait pas. La liste à maman gelé. OK. Tamba obenga, groupe amigo, bakoti kombo ezati. Mon humiliation déjà. Et na sepele na ngoti. Na we okota ba président Lombe papa maso ba bise que non à Elko. Ba ju kombo ya un acteur ba longoli ba che kombo na nga benga betana solo ngote po tuninga na koti ouais déjà on a kutemba liboso na émission na mato solo là na koti et puis toke kinga kati ka ndenge zalaka il y avait déjà un petit moko lisusu lokwa ba place ezangaki parce que nesika na batu musu bayaka bayaka sans nom baka na bakombote me lokwa ba nini ezalaka baza pe batu et bakota pe na kata bisu moko wana tokenda tikinga kati mwana moko pe ya amigo akotaka na kata bis komone ezalaki na kati te akoma tikinga kati et salut que papa masuma ye abina miro mwana uyu atikaleki me akomi na kinga kati ne asala très attention parce que makambo to ye o yakeba na ele mtuba fimbo ko zala ba otamba komba bato aza pe na musika pe mwana ngo tuchi yo zala na kata bis kaka toketi babenga biso tokoko osala bato Rwanda osala kiti tokomi na
na payote grande payote esika tolia nde esika bando kabola petit wana pe aye akuti tofandi biso nyonso tu na table wana. Alors bando distribueur balobi oyo nyonso aza artiste comédien te alongwa base retiré baoyo batravaillaka na mare kuna na mama Olive base retiré batiki baartiste donc bakonta bato nyonso tu na petit wana y compris fandi toyaki na table na biso tofandi y avait amemaki au moins tokozala tozalita basise ye Nadia, Edwin, le petit là, Story et 600 de Paris. Au moins 6 personnes. Mais le copain des quatre qui se servent, papa là, bando Kaboula, mais tellement, mais le thème ça fait mon nom mingi. Elle était à fin de bando Kaboula, ma puta ba Kaboula m'enveloppe. Ah, Petona a déplacé. Longo les sous a déplacé. Petona ke baye bakabo m'enveloppe esika tozalaki, ça ni nezaki wana. Là toye azongi siko afandi le baleki. Ngana biseke yebisa muntu wana bana yake na fanda kyono sotenga na kino tusuba. Ake bayebisa muntu anga ngasi na lekaki. Mais lorsque le monsieur a silisi ko Kaboula, a tika une enveloppe moko. Aye ayo pesa mona 500. OK. Maman présente a joué enveloppe. Petona Jamilo a joué enveloppe. A joué enveloppe Petona akati mo 200. Apesi. Ba Petona nyuso bazalaki wana. Bapesa moi. Ba longoli. Et siliti. Tokaye na biso pe to silisi makamutu lobi nango. Là ba biloko on tellement na yaki na wana ndako to zonga pe retard na kipe na ngate abi vous donner à tout cela pour moment bo pesa bu Kaboula ba. Ba 11h téléphone ele. Ya ndeni. Na bien siko olobi ndeni pona nga na bi nani nga ba biloko ngutu na ebite nde ba Kaboula biloko ngo nga bi ka biloko olia. Mais il faut pas s'engager. Ah, apesoni. Il faut que tu l'engages. Ah, ngabia. Ba mongo pe ba peko dongo. Tu vas bien misala mon église. Ta mona bena ke non nzamba ibine ya sala makamna. J'ai tout donné. Na zo ka maman, j'ai pris na longo li dim nanga, na pesi ma maman et o etikalaki et continue misala mo tono sa église. $500 c'est rien. Ah, ya so pe singa tenga no pe no orange. Le bon point ni na ebisu. So nga papa mira. Bato bele ba lubanga na za makasi. Tena makasi na kalanda ne principe. Comme elle avait dit ça. So le baki on a blague. Na ebi ka le baki on a blague té. Alors baka on a blague té, mais le baka on a solo ta na motema na. J'ai laissé comme ça. Mais c'est le kolanga na to ebanité na vie. Et c'était comme ça. Ils allaient écouter. Maman et papa et kenda bon. Kenda bon. Na groupe libela. Te wana kuna groupe kuna mona na pena su kute. Ya kute mpona nini na groupe yango na ngwa groupe. Wana kuna mona na alisute. Na fanda. Surtout mona ni c'est comme si na ebiete. Surtout moni c'est comme si na ebiete. Moi j'aime pas ce genre de blague, mais Dieu merci. Et Rose à la mais un jour il moi comprenait que il faut que ngamoro nasi sa makambo je me suis dans les cas na terrasse mpanzi ya benga ya nambula sika na des choses na penza to kene na baba 3 ans yango to sola kate to mumile pena bono sola te kombo kama mbongo so ngabe na mono bena geno pona nini na ko yede muna vite apesi ngape lote et puis mbongo ngapesa ngo ya mutu te mère apesa ki pona mutu nyoso za aloba ne kutu yo zarakati ozalaka kendate alobaka likambo oyo etali présidente mais na ebi ke créa ba ebi da yoka masolo créa ba mama na problème na ba groupe mususu ba président mususu ba katale mususu ba 200 ba kata ba 300 ba na ba 200 dans des bodo ke ngwana toki mama ro apesi mbongo pa ba président so président chay comme la liste ba président ba katakata yeba ke
mais tant aucun enveloppe les cameroun ezaki sikoyo babi les cameroun oyo eza ba présidente maman a opesa mutu nyonso cadeau ya fin de l'année 500 babi etali te po ezaki baboyaki eloko kenon président bozambo bokabola et misaka ba désordre donc mutu na mutu azo enveloppe na ye a gérer bonne année na ye na ndenge na ye na biloko na ye ake elia na famille na ye a gérer biloko na ye nde c'est comme ça papa Mira ne le Cameroun kotaka ngana ye na fana ngamo na chaka na silence ngabité ngana ko se eloko wana te na je ne peux jamais le faire en aucun jour na senga mutu nga nani président Bodo il y a des fois mutu ah non luka mutu animé mariage nanga tout ça ngaba moi j'ai un ami qui anime c'est Bodo ah que numéro na tout ça Bodo ko solo makam na pesi numéro contact a jumbo ne o akozwa Bodo yo ka ngate même pas un jour na benga rock ndeni ayo balombi okuna ne olombi ngate il est là vous pouvez lui poser la question jamais na sala ngoti na linga ngote pona yebi kena sima na sali obolam obi kaka eloko tolobaka merci nzamba pambola yo ça malamu mingi bato bele bamona bato mingi bamona ngo eloko pamba ezeloko ya makasi nzamba yoki le sambo déclaration mutu wana parce que azaki na ngote mais nzamba pesi yo na nzela na yo parce que Dieu passe toujours à travers une personne nzamba le kaka na nzela mutu pa pesa nzamba okita boete boye le kaka na nzela papa Mira kende et pas nani elko kende ko sale bolam na ye na zui na kimpiaka en tout cas papa Mira nzamba pambola papa Mira ofanda soko mozela ke nonga na pesa ke okop et faut na zongi on a eu des choses là bon on a un pourcentage nanga il faut yo polombanga parce que ngata président na yo mais quand même banda bobongisa pour le masque boza bon terme na mamilo ambiance totale tango benganga jour bengaka nga abina ngai alobina bongo na esa ke ka ndeka yo bande makamno nde yo silison et na esa ke bon nde tusula tuchana biso na si po e koma ka même yaba ai seka film ngana ndolo ba lote et ce qui film wana ka elle quoi zalinga na jouer nani oka moi trop na milo film wana ce qui elle quoi zalinga na jouer ata o neni bino na musika non ça la honte tayoka ngo na ebise enongo tina niveau pourquoi na plus de $50 hein bon c'est les étés dans une histoire c'est les canons on est en bon terme na zokaye na tokena na biso mo tourna zela nga tokenzela moko zela to zonga ya ngana kiti na transporter na ba c'est comme ça et surtout vous êtes un serviteur de Dieu donc makamon il est kalango déjà bato bolanda biso je pense que histoire na betiango bon nga yoka ka ondengwana bato pe ba dans cette annonce bato musu bazaki même ba dako regretter papa makamba eba te ke ba yokana je pense que boyebi dia que elle ko ba mi ba na mami aussi ba yokana déjà c'est ça déjà histoire passée il faut avoir la fierté parce que tant bon temps bato oyo babima na bato il faut la fierté soit à la elko donc oyo nde penza a sa fierté na benga ka pamba parce que na makambo ngana sana na répéter te ba fan sanga boye te ba bananga boye na ko san orgueil pe ko lo bakeno bo ya benga nga maele na ngam de sala mais je suis très reconnaissant na ye parce que je venu il y a des fois je regardais comme ça na ozo ka ba maele ye mo ko na yaka azwa nga kaka atika nga na position nga wana yarter simple te donc azwa nga kamba mo apesa président et point nga na uta na ngona nga bale nga libanda atikela nga pena ka wana ça l'a fait bien blaga pas si Milo ça l'a bien très reconnaissant et puis le soki nga lope to ibale za grâce à Milo mais oui kotala vraiment boye et pour bima la casquette nini casquette ya so bon batala na ndelo ba liboso so bon batala yo bacha na classe ba classe moko donc quoi ba président lomi batala ba mikolo ba Bodo ba papa Kwedi papa Masumu papa Ngalfa bozo ba jar moko ya ba bongo donc tout le monde peut sentir que non bata poids donc Milo bravo pour na musalo sala bravo pena ba misa pena mwana munene mais yo longo la groupe Milo si là pourquoi au sala groupe numéro T yo pour bimisa pe hein yo ba sala ki yo bozo bimisa te na mena idée on a tena mutuna ngwa sala groupe
mais bato ebele basenganga bana ebele basenganga ya tumso aloba benaka jour yo osala ka groupe na ye ya des fois na nzela motu kaka papa eliko groupe no ekopetaka wapi nayebi te na osenganga na nzambe ndasunga soki faut kosala groupe na osala mais boye nanu te kilo nayebi so bana wana bakoprendre la tête tout ça ouais nauta déjà na makambo abale yaka peu près ndenge mona makambo abale nauta déjà makambo abale bimisa pesaka ba transport lesa ba jouer championnat prime tout ça et awa esenga bana na ba contribuer kama onzo musuju musayene na mbongo te mais qu'il faut tourner tout ça hein donc c'est pas vraiment le moment mais nayebi que ça viendra un jour ceux qui loko wana eza nzamba pesi yango na ko boya te na osana ngai mais kutana yo boye na monde ba ces comédiens ozana bonzambe moko proche ya pasteur de la foi na monde a pasteur de la foi ndera se respectaka yo pour se respecter un serviteur de Dieu si ça la m'a dit que beaucoup de pasteur de la foi beaucoup de solo libre traiter un peu ba problème pour na ba ces comédiens surtout bon pour nous traiter ba problème à artistes et comédiens dans tout ça la montée mais toutefois leur Nekonabiso Mindondo à Koufaka paix à son âme à Salaka de sorte que tout ça la prière pour nos comédiens et c'est par là que à Sengakarobi la prière d'ouverture dans OCP là il y avait un papa Elko à ça la prière d'ouverture il y a croisade on a tout ça la journée de prière on a pour nos artistes et comédiens on était là papa Massomo papa président Lombe il y avait quand même Ozalaka ouais et Ozalaka donc à Senganga et puis là au monde a CP la canaille la considération le jour où le président JP Massamba pendant tout coup t'en raté même la scène tout coup t'en a une fois azakutu tu es pas na bena makasté a obeta bablo mombo ya Bible fongoli Bible a obeta biloka Bible wana yebe déjà que no a la kanani pasteur a obeta biloka Bible a comprendre les contradictions au verset biblique moko ezebima wana so ya petit pour bête na contredire la petit na contredire yemo aba jour même ça au se souvenir ça papa waka mabokolo bango to kopengwisa mutu mutu mwa ifaka ka alors ça la nzambe na yakanga alors c'est comme ça jour sous président JP Massamba ou la fondation to kanisa a présenté au papa Elko c'est serviteur de Dieu bon oh on nzambe akakama na ngamba mo et à ce pays là maman tu ko to solana so président JP Massamba papa ngana usona musala nzambe yo zo ko déranger musala nzambe yo na ngamuni j'ai aimé JP Massamba c'est makambo italiote JP Massamba tala ndoi makambo italiote ngana usona musala nzambe ya musala nzambe bongo yo musala nani un peu comique tout ça voilà ndé wana penza ba considération vraiment ça va mais pour tout fan da tout traiter makambo ya ba ça ya ba artiste comédien non to fandati c'est un serviteur de Dieu humble et puis tant ba yutanga pasteur de la foi à son parcelle pour l'église pas ton église na bien bon na félicité un jour de notre orphelin na c'est musala nzam félicitations parce qu'on se connaît mutu so kota la kadi bungu na ye mais pour na musala nzambe en tout cas il y a mes petits kakina na habité d'abord l'œuvre de Dieu ndenge David alobaki moi j'habite dans une maison mais nzambe azola archa nzambe la libanda do ifona tunga nini ndako pona nzambe et nde nzamba apekisaka ye nde Salomon ayaka kotonga ngo alors à cause de la foi na sepelane lo baelo moko na participer na à cause de la foi moko lobaka tanga ote abi nga na muta mabuki bolongolanga ngote ata na passé nga na muta mabuki donc de même que moi tant on a mis côté siko na kati ya nini ya théâtre j'avais compris que non ils ont moyen pour évangéliser ils ont moyen pour éduquer batu ils ont moyen pour former batu et puis moyen pour enseigner batu tout ça quoi terrible pour notre qui chiter na mission na biso en tout cas nazaka un peu genre batu mon boye nazaka banque té nazaka na banque té na si j'ai un problème avec quelqu'un na na lo bayango lokola na monaka yo na ba filmer boso na bela télévision
Mais dans mon accord vraiment le sous-souté, dans mon mingi NSB, qu'est-ce qui se passe? Bon, et là que ça n'a pas que soit un pesate, incompréhension pesate, mais sauf que ils ont appréciation mutu oyo avec comment va scénario naïe. Et ce qui a trouvé que non, elle a participé, donc quand on a ça déjà avant, on a joué dans la Belle Art Télévision, n'empêche aussi que nous avons été bazali ou amoni que non, rôle oyo et c'est un peu namuto, rôle c'est un mutu. Donc c'est sans rancune, mais pour le moment c'est SB qui ndazo benganga mingi, yenem ta benganga mingi. Ok, merci beaucoup comme la sous-émission nabiso. Est-ce que vous avez un souvenir moko boy oyo et tikala katina yo na musa na yo surtout tant qu'on est ko jouer na Bella et na SB to peut-être pas Dinana, to pas Caleb, to et na ba tourner sur votre film. Premièrement, pas bateau na tank. D'abord, le respect, accueil na bango et le respect. Da moni belle vie. Sort en émission. Non, on va souffrir mal. Ah, on va pour nini. Azaka piringa na niveau moins danger. Et puis donc nga papa mira azab na piringa ayebi na rolo bate. Ayebi aga piringa danger donc piringa na rolo bane peke no yo tanga film tende nini asalango aga donc piringa binna piringa ibi no mo mtu lo bana ayaga piringa moi belle vie so le moni ba présent elko mona yemo kateno seka ngape na kateno seka to ibi ke lo ni to sekani donc ayaga bina mtu nanga Belinda Kandi mutanga penza mutangai za rapport te ils ont un respect, ils ont accueil naie, na bangonyo surtout wana en tout cas ba souvenir ya malamu de yangwana. Et puis ba film na bango et sunga peke no na ndeto comment sur na monde ya nini ya YouTube ya visibilité le sous et ba kama tout ça. Est-ce que na musala ya théâtre, aux en ba souvenir moko tout pena peut-être tout cela là dans musique aux ala autant on a ndako au terme de banda bolo pas monter motala to elo mo boye au monde pas que théâtre de pisanga elo. Ouais, pour le théâtre en tout cas ba souvenir est belé. D'abord ba relation oyo na joie na nzela ya théâtre. Ba relation oyo na joie na nzela ya théâtre isunga peu mingi vraiment. Ba mtu ba yedanga ndoko na mtu aninga kufa to so anika na téléphone boy papel ko nini na été aux bomba nini na okilika moko lobi wana ça va na tindo bon donc ya relation a pesanga nzamba pesanga ngo basala ndeko na opération il y a $1500 mais c'est une personne qui avait soutenu ça et moi j'ai pas l'habitude de demander vous voyez des ba relation mususu ou nzamba pesanga et sunganga donc ba souvenir les belé na monde théâtre pas souvenir oyi nga ba pesanga mabele pas le chef coutumier. Yego alinga ba benga le roi de Bateke papi ewa 4 fois mutu en koba apesa mabele je no ke ko sombela ndeko na mo mabele chuka eba kite tango chuka ba no solo la amoninga talo popo popo andu baluka popo na moni lelo esang donc agatanga jour wana kabelo mamo agatanga jour wana ke kabana mabele donc alinga ngati lelo le roi de Bateke papi ewa 4 fois mutu en koba et puis ça m'a belé donc papa mira ba souvenir on peut les belé les moi c'était un réel plaisir ya koyamba yo na kati émission na biso en vogue. Je pense que vous avez bien accueilli une émission na mbaki pona bino elko batumsu ba otuna komona pena mutu pena boye tonda pena boye non respecter les nets pena boye ma libandi lo la ngai et donc il ne pena très bien mutala tia aza 4 épingles comme ça. Elko est marié, père de combien d'enfants? Ouais, père de 2 enfants. Engagé. Engagé parce que moi c'est autant ouais.
Merci beaucoup. Donc, comme la émission d'Abisso, est-ce que vous avez encore un mot à ajouter par rapport à ma camion sur le lobby ou peut-être vous avez un message à transmettre à la fin de ouais, en tout cas, pour Nangaï, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est une émission. C'est vraiment bien parce que le loba mingi mais comme terre à terre moi mingi. On a kolo bakaka bafana ngai continuez toujours à me soutenir na musique sika ozali mingi na ba conseil na bino ba remarque usala kanga donc yango penda yango nde kolisa kanga yango nde tinga kanga lisusu na sala musala malamu donc bolemba te na ba reproche bolemba ba remarque te bolemba te na ko corriger nga s'il y a une erreur en tout cas bosala yango parce que eza œuvre moko boye ezali œuvre ezali humaine et puis eza na bango imperfection kaka bino nde bokolo bakeno voilà ta lelo kosalaki boye falo kende nango boye voilà nasepelaka na beloge aussi oyo bosala yango mpo na ngai en tout cas ça me fait énormément du bien. La dédicace na numéro de téléphone et ça malamu koleka bongo te sans que peut-être bato alandi yo ou bien mutu soit dans posa sur la na yo na téléphone. Dédicace à Liboso on a oloba na peuple de Dieu, peuple ya mokili mobimba, Jésus-Christ est Seigneur, le comparable Dieu. Dédicace à Liboso Yangwana, je vous le dis, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Alors, pour la dédicace, un peu si Mote na maman Marie Bouja, na Atlanta, maman Mote Mamala, maman Moboboto, maman Ouazole sa vraiment Atlanta Mobimba, ata bisika nyo sokoza na beta mususu na babio, Pondu, Ndunda, Matembele, Mbinzo, Onyo Solingi Penza, Bitoyo, Ola tapé biloka bien baservatement, ma papa, ba wax, chaînette, en tout cas, eza et pas maman Marie Boujan Atlanta, na pesimbo te na nekonanga do de l'Ipoiti, ya motema malamu, Gabi Boka, na pesimbo te na maman Doris, bisika nyoso bozali, ya Dodo Mika, les surdoués, oh tata waza makasi na informatique. Déjà le 13 août, bateau nyoso Borolanda, Bobo Sanate, Dominique Solution, et il est déjà dans ma cam. Oh, il y a bien. On a bien informé au papa. Merci. Donc le 13 déjà, Dominique Solution. Moni, moi on a vu ce gens à ma cam. J'ai mon frère Dodo Mika. Mon bal il y a Didi Stone Mika. Il est en troisième rue. On a besoin d'informer industriel. On a besoin d'informer sur la cybersécurité, la cybercriminel. Parce que là, comment est-ce qu'à tout le monde on va censé soit ascenseur exact. Donc formation en Ezali, ils ont bandé le 13 août. Donc tout au Barolanda, baye bakeno, ba auto prise en charge je me suis yo mo comme patron, OK no reçoit contrat na yo, au sala ba cybersécurité, comment est-ce qu'on sécuriser mbongo na yo, ba biloko nyo surtout na compagnie. Donc voilà quoi avec Dodo Mika ya Luxembourg. Guntere type FB na pesimbote belle félicitations na bienvenue ngiandu na diplôme au zu auto videnchik na yo Pompidou Mantilwa na pesimino mbote belle en tout cas pour nanga. Donc voilà quoi. Numéro à téléphone numéro nanga ezali plus 243 81 503 73 83 plus 243 81 503 73 83. Toyamba qui pona bino Elko Oyazali artiste comédien boyepi, il se respecte. En tout cas, merci pour l'invitation d'Abisso répondre à Nango. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, comme la émission d'Abisso, Nango Koti, cette émission était sans Kena Loba. Merci beaucoup à Louison Mbala, les grands mannequins. Moi, Lata, un beau gars, monter à Malamou. Pour les cavers, même monter à Malamou, Yangomoko, merci beaucoup. Nyungu, elle chante de Kimbate, Kuku Nyungu Mwaka. Elle chante de Kimmanté, que vous mettez là mon coach. Elle chante en tout cas félicitations. Hein? Félicitations, Mbala Bosso Koutena Bongo, au Seplamaka, c'est Bongo na Yokola. Merci beaucoup à Maman Viviane Nzumba. N'a conseil na yo chaque fois de conseiller. Merci beaucoup à Igo Sala, Motema Nanou, pourquoi pas
Esther Mayangi, Julienne et Sika Bilengi. Il y a Charlie Poutou et Fanda. Merci beaucoup. Na Abetine Sakasaka. Et pourquoi pas Nicolette Ndaya, Bajolbilité. Merci beaucoup. Na Bamiranette Nyonso Oazaki na prise de vie. Ezala Kibongo. Mika Moulouba ya solo Kolobu Kuluban Seka. Moulouba ya solo. Et merci beaucoup à Yves Ipal, directeur des faux.